bande konanga na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masia o eza deuxième vidéo nazo sala na journée oyo na latika kelamba oyo na bandi na première vidéo oyo eza deuxième vidéo de bolandanga bozwa temps na bino olandi ndambo bombi ndambo olandi ndambo bombi ndambu ti bokosisa yango en tout cas bokozwa quelque chose vraiment ya de plus na bomoi na bino vraiment ekosunga bino makambo tozolobela vraiment na c'est déjà vidéo ya liboso o kolanda vidéo wana landa pe deuxième vidéo o na sali o eza numéro 2 to landa yango vraiment to landa yango na sali ba vidéo mibale wana numéro 1 o numéro 2 na ko tompe kaka nzela moko landi o landa pe wana landi wana o pe landi pe o eza numéro 2 vidéo o na olobela likamba banda kuya batu tokenda kolala tokenda ba vacances bino bobebi tokenda ba vacances tokenda kolala na bandaka batu na façon nyonso oyo elekelaka na vidéo wana na expliquer ndenge na monaka esprit moko boye ya zamba eyaka na ndaku ekotaka na ndaku ndenge na expliquer ndenge ekotela na ndaku esprit wana ndenge bandaki koyapa na nga ezaki koluka ndeti kozala ndeti ekosangana nanga na nzoto na nzela rapport sexuel po akota kati nanga na expliquer na vidéo wana o na lobi ya numéro 1 o na ostango numéro 2 do o landi pe numéro 1 landa pe numéro 2 oyo ekosunga o vome ekosunga o makasi vidéo oyo. Donc il a expliqué kuna makambu ndenge kaka elekelaka bespi o efanda na bandaku na expliqué kuna vraiment nzambe aza na biso na vidéo o lisusu Saint-Esprit aza na biso azwa contrôle ya nyonso kati na vidéo oyo akamba ngai pe a disposer mitema bandeko moko na moko o bokolanda vidéo o nazo sala nazolobela likambo bandeko na nga lokola eza makambo tolobela bespi o efanda na bandaku na biso yango wana na profiter na loba déjà pe oyo kaka donc oyo eza kutu vraiment eza teke bespi o efanda na ndaku wana na lobeli na expliquer ndenge eya esprit wana ekotelaka na banzota mbato wana eza esprit o na otolobela na vidéo numéro 1 esprit o ekotaka kati na mutu efandi kati na mutu ndenge demongo a expliquer nga na lobi kuna na expliquer que so tobimisi milumo mabe totindaka ngo na lie bikalu bisika bikauki totindaka ngo bisika bikauki po soki tobimisi onka boye ekepe kotisu na nzota mutu mususu ndenge selon explication onga nazwaki na démon wana oyo na bimisa kana ndaku donc ina expliquer kuna peke bandaku so eza mabe en tout cas landa vidéo wana o comprendre makambo ebele siko na vidéo on ena lobake eza na bandaku mususu vraiment otokenda kolala nzamba sungaka biso toza na ba famille toza na ba camarades toza na entourage ka ndenge ezali oza na choix te okoki pe ka kokelala pa mutu okopi ka kokende vacances pa mutu lelo onasi eza na bato ebele bakenda su ba vacances pa bato te po bamona pe makambo na bandaku ya bato o bakenda ba vacances ozomona donc ok vacances quelque part o préparer vacances no bosoli bien na mutongo ayambi pe yo na ndaku wana mais bespi o ezalaka na ndaku wana yo oyebi te bespi o ezalaka na ndaku wana yango wana a partir ya témoignage onga na opesa bino lelo a partir ya vidéo oyo en tout cas ndeko kolandanga okoyeba ke so nazokende vacances na ndaku ya mutu naokela na ndaku ya bato na combien de jours ona osala kuna naza na distraction te naza na vie ya prière po na ndaku wana oyo nga nazokokende kolala na yebi te bespi nini ezaka na ndaku wana ekozala pe oyebi na okete abondelaka aza ndeko na nga abondelaka makasi boyeboye me ya abondelaka na ye me niveau ya bespi efandaka na ndaku na ye esesa bimisa bespi wana ndaku wana eza ndeni na yamba mukomsu mama moko nzambe ape a son âme donc akufa déjà na yambaka mama na ndaku na ngai na yambi mama na alalaka na ndaku leka lamuki abinanga mba liboso nala na ndako mutu nala na kimia ndako eza na kimia moko eza na pe moko non Saint-Esprit aza na ndako oyo aisanga bongo abi Saint-Esprit aza na ndako na katana na oseka na comprendre ku te abina ba ndako musu na kenda kolala nasaka na kimia te
nazana kimia to ko lala bozo munundi bazo kimia te vraiment mais lelo na ndako no apina no na lali na kimia kutu lelo suna ola na ndako mama na yaka neka pona aya lelo azonga lobi mais atikala kana ta 4 jours alinga okende te azo bata na ndako na mona lala na kimia boite na lala na kimia boite donc c'est ça donc eza na bandako oyo eza pendo ke lala kuna eza na bespi oyo ezala nazana ba témoignage mibale o na kopesa awa makambo na kutana kanango be expérience mibale o na kutana nango na makambo ya kolala pa ya bato moko ezalaka nanu période moko boye tozalaka na tokenda matanga toke matanga na camarade moko boye toke matanga na ye le toke matanga na ye wana sikoyo nga na sola ina papa Didier ayebisaki nga ke aya kozwa nga na matanga wana na butu soki na matanga moni na moni ke na zonga na benga ye aya kozwa nga tokende pe matanga na toka toke matanga tokutani pe ndezaka ba connaissance tokutani pe na matanga wana na ba connaissance musu na matanga wana na oloba te so ezaki na Angleterre to ezaki awa do tokende ka matanga quelque part le tokomi na matanga na ezaka na Angleterre na lobaka ke na we na lobate mais ezala na Angleterre période wana ezaka na nini ezaka période moko boy do le toke matanga bandeko na ngai to fandi na matanga na papa pande ezaka matanga mususu ba masolo ekomi soki ni na nga na bi funa benga papa Dide akozwanga nde mbala moko siko ndeko wana lobi na nga ade ko tokomi déjà 2 heures oyo papa Dide osala te na tongo nga bia osala na tonga bi 2 heures o pendo la musa kozo oyo tokende kaka nga lokola dadi ekozwanga de mobile ne lokola dadi ekozwanga tokena biso pa na nga kuna comme ça o bieto to lekana kuna to tika yo bieto kena biso pa na nga boyboy ba moko nga bi OK bon problème te to kenda ta pa na yo kuna bo comme ça na tongo nazonga na nga ndako na boy pe ko déranger papa Dide bande konanga to ko memana nga na mwana mwasa na mobali aye ko joye to keiti pa na ye to keiti pa ndeko wana mwana mwasi wana to komi pe kuna abinanga lala apesi nga chambre na lala chambre na lala ki to lali na bana ne mibale to lali na bana mibale na mbetu to lali na bana mibale na mbetu donc mbetu ngo ezalaki mwana moko alali likolo nga siko na se na lali na mwana moko ya mususu wana to lali wana abilala na awa boyeboy apesi nga pe dra na nga na finiki na lali wana bande konanga to lali wana ezaki 2 heures du matin le to komaki wana so na bosante ezaki 2 heures ezaki 2 heures du matin le to komaki wana nde to lali na ye vraiment avant pe na lala na bondeli na ngai pe na bondeli wana pe ale na lali na nga wana po na tongo na damkanaka na tongo na boyi ko déranger papa Dide le roya ko zwanga boyboy donc esala kinde wana ebi pete pourquoi moi mbali wana mobali ya Esther wana kende ko tika nga te na ebi te so ezaki raison nini oyo faki ke ko tika nga pa na nga boyboy mais après ko changer ka ke to la kaka kuna na la kapa na bango nga bité ça eloko te problème ate lobi pe musala na okenanga na après midi on ezaki blo moka bongo naza na nga bien quand même ça va nde na eko lala na ndako wana kolala to lali ngasko na lali na bana na chambre moko na bana bande konanga to lala ki mingi te leka to lali na bondeli na pe na fukami na bondeli ale na sisi pe na matina mbetu na lali kaka na lala ki na asifu ya to koma ikaba 3h to 3h30 na moni batu bakoti na ndako nazo yoka na batu baoloba a partir ya C ba chambre ezaki likolo batu bazoloba undi mouvement muso ikomi na ndako wana ndako ikomi na mouvement moko ndiye na moyi on dirait ondi mateke na buto batu bazo sola mama pe na oyoka te mino ka pe batu na C nga na bi mais biso to ana ndako oyoyo na moni mutu te na moni to mona ki batu te to kuti bana si balalaki nde biso pe to matika ka bango moso mbali bakoti na chambre kuna balali ngape na koti ndenge nini batu bakoti na ndako oyo batu bazala se kuna bazo sola nde na santi batu bazo mata escalier bazo mata escalier
le ba mati escalier ba komi na couloir o ya likolo. Donc biso na bana tola nga na bana ya couple wana tolali na chambre mususu ba mpe balala ki na chambre mususu. Nde na moni bato wana ba mati nazo mona ba onte na o senti bato ba mati onde bazaki 4 to 3 to 4 bato ba mati wana sko le ba komi wana bandi koloba sko ba loba o wana chambre ya ba parents o chambre bana to banda pa ba papa to banda pa ba parents bien to banda pa bana ba moko habite to banda pa bana bo to suka pa ba parents moko habite to banda pa bana bongo to suka pa ba parents bande konanga nde eyaki kosala ke baye bakoti place biso tozalaki esika nazalaki nazolenga kati na nga na binzambe sunga ngo banani o banani bayi koboma biso basase to banani nde esika nazalaki nazolenga kana olenga mbamona moni bato bakoti wana en tout cas na banda omona bango te mena sentir bango bakoti nga siko nde misu nanga misu nanga ezomona bango te ni misu spirituel ni misu ya molimo mais nazo yoka nazo sentir makambo bazosala nde namoni bakoti wana le bakoti wana moko alobi lelo na chambre oyo me bana bazalaka mibale nde ekomi bato misato baza na chambre oyo do bato misato wana elingi eloba nanga bakonte nga bamo mosusu abi oui bazalaka bana mibale nde bakomi bato misato awa ezalaka bana mibale bongo oyo susu nani mamo mosusu wana alobi seka aza mopaya mosusu abi oyo seka aza mopaya bango babi ok to banda na mwana oyo ya mukolo bazwi mwana oyo mwa mukolo wana azali pe na ba âge mokolo wana moins de 10 ans ba 9 ans seke ba 9 ans bazwi mwana na lala na likolo ya mobali bazwi ye nazo sentir penza bazwi mwana wana le bazwi ye babandi koningisa ye baningisa ye su makasi baningisi na ebite soki elakisi nini o nga na monaka na vision na nga ya mwana bazwi mwana na baningisi ye nazo sentir bazoningisa mwana na mwana aza kolala bazoningisa ye koningisa ye ndeti bazwi boye bazoningisa ye boye bazoningisa ye basimbi ye bango nyonso bazoningisa ye le basisi bazongisi ye babi ale ok tozwa sikoyo oyo baleki sikoyo nga bazwi mwana na azalaki na nsima na nga na contre mur bazwi ye pe babandi koningisa nge esika nazalaki na oloba nzambe na nga sunga nzambe na nga baosala bana oyo nini bazoningisa bana oyo pourkui baoningisa bango ningisa makasi popo baningisi nayebi te so elakisi nini en tout cas nayebi te koningisa yango soki eza nini baningisi mwana yango bazongisi mwana yango nde bazongisi mwana yango ala après mbala moko babi toningisa pe ye donga bamo moko abi te ye aza mopaya azala ne na ndako te mosusu wana abi bongo ata aza mopaya ekesani toningisa ye mba moko mosusu wana abi te biso toyaka awa chaque butu toningisaka bato bazala na ndako oyo mutu azala na ndako oyo te toningise te mosusu mibale na babi te biso tokuti ye eza chance na biso toningisa tozwa ye toningise mbamo mosusu wana boyabi te tokoningise te bandeko na nga nzambe atiaka confusion na kana bango namona yango mibale babi te tokoningisa ye ndenge toningisa bato nyonso bazalaka na ndako oyo mosusu wana bi te ye aza mopaya azalaka na ndako oyo te tokoningisa ye te jamais biso toyaka na ndako oyo mpona bato oyo bazalaka na ndako oyo ye aza mopaya tokoningisa ye te nde discussion ebandi bango wanga na osambaka nzambe sunganga bakoningisela nga nini penza soko nazotala nazomona bana na bazali na moins de 10 ans basimbi bango baoningisa bango soko nga mokolo boye bazwa nga basimba nga babanda koningisa ke kozala ndenge ni Seigneur et puis bana na baza na pongi nga nazoyeba boye Yesu ekozala ndenge nini bandeko na nga nde babandi kodisite bamo wana mosu akomobimisa bango tobima toke kuna na chambre ba parents toke ningisa bango toke ningisa bango bawa yete na ebisi bino bandeko ondie kutu wana mosu ondire nayebi te soki nayebi te doki akotela nga na ndenga mokete aboya baningisa nga abi aza mopaya azalaka awa te bango mpe babi te to profite
bande ko na sko raisonner nyonso na sko nzamba tiaki confusion na ndenge na bango bayokana te po nga pe na banda kobondela vana la pe na bondeli nzambe protéger ozomona na bondeli pe de prière wana yango esalaki ke basimbaki ngai te moko wana aboyaki baningisanga ndemba moko babimi wana banjo simisu basiliki wana bazali soti 3 to 4 boy mais moko ka mutanda boya et puis aboyi na molende nyonso bango banyi ba forcer akale ko non senti akala biboko simba yete yaza mpaya bo simba yete bo ningise te yete toke kuna chamba ba parents nde na imona bango babimi bakei le bakei nde bakei kota na chamba ba parents kuna bakoti kuna mambo eleka kuna pe na ebite mais loko na ebe ka balobi ke toke ningisa sikoyo ba parents na bango toke ningisa siko ba parents na bango to ningisa bango kuna nde eska bakota ki pe kuna bas ningisa ki bango ko ningisa ka bonde na bi bazui bango bazo ningisa be na mona ki te na mona ki basaki na bana bona mona epete me na santa ki modèle bazo ningisa bango na santa ki me na mona ki te bato wana soki banani so balata indeni na mona ki pete me na santa ki bato nde bake ko ningisa kuna na chamba ba parents le basisi babi oke borto bima to ken ba momoko abi to raté penza pona ka yo mupaya wana pe to ngeto profiter na biso to ningisa na biso ye to ngeto profiter to ningisa ye donc nde babandi pe ko kita pe escalier bakele ka bakemba mona la mkina kombo na Yesu au nom de Jésus na siba mte banka pinza penanga balobi ba yaka chaque butu na ndako o baka ko ningisa batu na ndako o ko ningisa ngo la kisi nini si le open a comprendre pourquoi baningisa bango mais bande konanga ezaki déjà karaba démon ezaki soki bandoki so ba démon so banani do batamisala mabeka le bazo sala ka quelque chose bayebi ka likamba zo sala do ezaki ka keloko mo ya bien te olali na butu bazwa bino baningisaka bino bongo bango bayebi eloko nini te bazozwa kuna kati na bango na yebi te ko ningisa na soki ezaki nini na yebi pe en tout cas onga na yebi yango na kutana na ndako na esika na la na mukana na lala sute na mona eloko ke baloba te tozonga suto ke ningisa wana musu na lala te bandeko nanga na lala te na fandaka nazobondela kanzambe tongo etana na lala te tongo na bima na ndako wana donc na yebisika bango na keye na keye ok tongo boye nga na bien na keye boye naza makambo osala nde naki kobima kuna na tongo do wana expérience ya liboso na mona na yebi te pourquoi bato wana bayaka koningisa bato chaque butu na yebi te ozomona na yebi te pourquoi baningisaka bango do mona mwasi na mobali pe bamela na bango masanga epuis mwa mwasi ole tozalaki kutu na nini wana asambelaka na ye mais mwa biene mwa moko ne nga namelaka mingi te kaka mwa moko boye azomela ozomona yebisanga siko biloko abongo lero omeli bongo ka mwa moko wana lero ozokota kosambela malonga ndenge nini olali mbala moko donc makambo na mona yango wana ya liboso nanu yango wana ya mibale nayaka vacances nakendaka vacances quelque part nakende vacances quelque part le nakomi wana nayebisi bato oyo nakei vacances wana nayebisi bango ke na kofanda na osa 4 jours nde za ka so voyage yebisi bato ke na jour boy na ozonga jour boy na osa 4 jours na vacances na kendaki wana bien bayambi nga pe kitoko ambiance kitoko tosepeli bon nakende vacances ok à l'après na butu nango tolala mabandeko nanga na lala na chambre o nga na lalaki na vacances wana ndembala moko na bondeli première butu a liboso na bondeli nde ka to bondelaka na bondeli à l'après na lali kolala ka na lali boye tokomaka na butu boye na yoki bandoki baokota nde na yebisa bino so bandoki baokota ta na cuisine na yokaki bandoki baokota boza na yebisa bino nde nini okoyoka ta mosu mpe misusu oyoka me oyeba te eza nini onga nazoyoka nzambe so afungoli yo mato ya molimo oyoka ndenge bandoki bakotaka eza bandoki oyo bakotaka bongo na ndako oyoka nde nini oyoka lokola omoni le tozalaki na nino na ndako oyo na Kinshasa
na bandako na biso na Kinshasa oyo ezaki na batol na likolo oyo ezaki na batol na likolo soki mutu abwaki libanga na ndako pa ndenge lela nasi bo comprendre ba obozaka na bafriki boyebi soki mutu azwi libanga yo oza na kati ya ndako oyoki libanga babwaki na batol bandeko na nga soko oyoki video o mungu na sata na olinga ngo te olinga ngo te po basekele na ye ezobima awa doso oyoki ofandi na ndako ata na moi oyoki surtout na pokwa okoza ata mutu na telefone ozosolola oyoki libanga na oyoki neti libanga kakakaka yebake ndoki akoti ndoki akoteli yo bandeko na nga ndoki so oyoki libala nga mibale so kakaka ndoki ya mibale akoti oyoki libanga misatu kakaka ndoki ya misatu akoti yango video o boko comprendre ndenge ni bandoki bakotelaka ndenge okoyoka bango donc wana eza teke bakota lokwa mabanga mais okoyokela ngo ndenge wana soit okoyoka ngo na télévision na yebisa bino mukomsu na ndoko yoka na nsima télévision bato bakota donc na oyoka lokwa libanga wana ezota kakaka na nsima TV kakaka na nsima TV kakaka na tani kamwe ngana na yoka kongo kuna na cuisine kuna bonde ni na télévision bakotaka na télévision zomona mukomsu na iko yoka yango na ndeni kutunga na yebelaka ke ezake bakotela bongo ezaki ndeko nanga muta yebisa nga en première fois yebisinga banduki bazokotela nga na ndako nazoka bango bakota boy nga na bia bon mukomsu na kenda na ndako na ile na kenda na ndako ne tobondele to sisi kobondela ka abina ngo yoki wana eza ndoki muta kotinga abi non tikolo baboy abi ndoki akoti toki so ya mibale gigi ngabi on dirait bazo abina ngo zo yoka tenga bite na yoki abina ngeza bandoki bazokota mikolo naza bitumba makala bakotela nga na ndako oyo toyoka so kakaka atuni ngo yoki nga bina yoki ngabi zolela lokwa libanga baoboka na batola biba ndoki abiba tumusuku to bayaka so na oyebisa bango yoka bandoki nde bakota bayoka ate me yo za mato ya kofunga moyoki bango quand même ngabi na yoki me na ndima ependa te to lala kaka nomba bato bakota nga na moni bango na ndako wana namona bango na ndako wana ozomona donc esika na aka ko comprendre abandana ko yebisa nga bakotela ka bongo nde mukona kenda pa na ende na expérimenter yango pe alobi nango yoki nde ka to fandi boye bazokota ande to bandaki pe prier en tout cas na mona ki pe présence à bato donc yangwana nga moko pe na koma ko mona pe bongo soki bato bakoto mikwana bandoki bazoyela yo omona bango bongo soit oyoka bango ndeti wana na oka bango na chauffage bandako te na chauffage donc naloba bakonta na point de repère na bango do baza na ba point na bango o bango batia na ndako o bakotelaka vraiment eza très important ya koyeba makambo donc na ndako wana bakotaki na chauffage bandako kota na chauffage mko liboso na lala na oki na chauffage so oza mwana nzambo bondela so zoki moko boyoka na chauffage no ndeti babwaki libanga na chauffage gege yeba mutakoti wana mutakoti ona ndako oki so kuke konte nomba bato bakokota ana eza nomba bandoki o bakoti eza bandoki bakota na ndako nde kuna siko na ndako wana na lalaki na oki na chauffage ngenge onde babwaki babambi libanga na chauffage ngabi na susumki nazaki olala pour na susumki don ndenge lelilaki fe na lamuki nango na lamuki ngabi onde babeti libanga na chauffage boye ndenge ni noka so ya mibale kakaka onde babambi libanga na chauffage ya mibale susu bona eko comprendre ngabi oyo eza bandoki mutu bakota na ndako bandoki bakota na oki so ya misatu ngenge na chauffage wana 3 fois bakoti kama mona bi siko nazaki vraiment na pongi pe to dominga bi seigneur oni na oyoka na chauffage na oyoka na chauffage ndi bato bakota isa ni seigneur batela nga papa batela ba moko pu na telema bona okoma bona moni paralysé na nga na telema na fukama na bondela na komi mbala moko paralysé na komi mbala moko paralysé moi suna telema ezate moi suna telema ezate na zo sale fort mais nzoto ezo ninga na sute mbala mona moni 3 personnes ba telemi pembeni nanga nga nazala nga mupaya na ye na nga vacances na ndako wana
namoni 3 personnes batelemi nalali na mbeto na coin boy 3 personnes batelemi liboso batelemi pembeni nanga le batelemi wana mbala moko babandi kosepela na ndenge mokete bandeko na ngai babandi kosepela biso ye yoko eza penza ye eza penza ye yoko eza ye yo kasko makambo alo banga esika na zeka nzambe nanga sunganga moi kuna lamuka eza te nde mbala moko banzo sepela ye yo pe baosepela nde bamoninga balobi boy balobi na ndako na ye nyonso so toke kuna tokuta moto na ndako na ye tokutaka moto na ndako na ye so toke kuna moi kutu okota na ndako ne ezalaka te moi kutu okota na ndako ne ezalaka te po moto ezalaka ntango nyonso na ndako na ye soki tokuti moto te tokuta ndako ne ezalaka mai na mai moi kutu okota eza te so tokuti mai te ndako wana tokutaka makila so tokuti mai te tokuta ndako nyonso makila na makila moi kuta kotia lokolo eza te soki tokuti eloko eza te tokuti moto te tolobi tokota le toke na mbetu mwana mwonso azalaka te na mbetu wana baoloba bon azalaka te na mbetu na ye azalaka te tokutaka ye te na mbetu me lelo tala ndenge tokuti ye bazosepela bazobeta na boye bazosepela bazobina bazalaki vraiment na esengo okoki koimagine te nga esika nali nazobanga kaka nzambe sunganga no baka nzambe sunganga bazosepela bazobina liboso na wana bazobina tokuti ye toza na esengo bamomoka alobi tozwa kaka tozwa ame na ye siko tozwa ye sikoyo moko abi tozwa ye sikoyo mosusu abi te bayebisi biso aza apo na 4 jours bandeko na bantene eza na bandako batiela bato mpenza banayebi te soki esprit nini ezalaki na ndako wana ye soki mpe ezalaki na moko kati na ndako wana akomunikaki na bango ke nayebi te wana nayebi te loka balobaki bango misatu babi ke bayebisi biso aza apo na 4 jours do toza na babutu mine awa donc mpona nini tozwa ye ka na butu ya liboso oyo toza na biso na mikolo ebele awa aza na 4 jours toza na 4 butu do nde ya boye totika na 3 butu mobimba tozwa ye totika ye nano bamo mosusu abi tozwa ye kaka lelo nde tokuti ye boye yabi te toya na biso yebike biso ndako toyaka na biso lea nyonso ndako tokotaka nde tolingi tobimaka nde tolingi awa eza place na biso donc tokoya na biso atofandi tobimi toyaka nde tolingi tobima nde tolingi awa eloko ekoampeshe biso tokota awa te eza te eloko ekoampeshe biso tokota awa eza te donc tokota na biso nde tolingi yango wana totika kaka bo toya nsima babini bamona ka bakomi kobima chwa babimi leka babimi bamoyokango no de Jésus na lamuki wana si bakei na lengi ngabi na ndako babi bakota nde balingi babima nde balingi Seigneur na oki passe na motema nazotala boye na journée batie na bango bamizika bakofi wana ngabi nzambe na badistraction yango omona mutu mosusu ozokanisaka baza bien ozokoanvie bango nzoka ti bazalaka bien bongo po monguna satana ayebi ke nazalaka na nga na bango do baza na bango na maboko na nga do so na ina détruit bango lobi na odétruit so na ina sala na osala si nazwa déjà bango ozomona yango omona bango baza na bavia bien baza na via bisengo bazobina na bango bamizika bakofi mizika nyonso balingi kotia batie na bango bazomela na bango mwa moko na bango ezolobela bango eloko te bazomona ke baza na bango bien en bonne santé makambo nyonso bien bana baza na bango bien bazomona nzoka baza vraiment na maboko ya monguna satana donc bato wana babi tokotaka nde tolingi na ndako tobimaka mpe ndenge tolingi to continuer bolimbisi mpona okosola nde namona eleki na obomoi mpe nayebisa bakolo ndako eza te
kebino ana zaika côté ya bon bo sambela ka botika ba musique wa mukili bo sambela ka pourquoi bo ça na via distraction to sambela ka te to sambela ka dimanche bakenda ka pe église ba wana balati kitoko ba bongisi bana bake église babi to sambela ka ngabi ko sambela ko kende église te eza ko banga nzambe ko tambo na via ko banga nzambe bowe eleki nango premier jour eleki deuxième jour wana na bondeli na lali eleki troisième jour na bondeli na lali nde kolala na lali na kolamuka kana olamuka na okika ondie ba oloba nanga ozokufa oki na litoi nzamba binanga delini yo ozokufa ngana susu nkinga bina zokufa te lobi nanga bongo nzamba lobi nanga na litoi ka delini ozokufa abi nango zokufa nga na kamwe nga na zokufa na okufela so nini nga lisusu na okufa ndeni na kamwa kyanke na zokufa nde na journée na kana okamwa ka nga pima na zokufa pourquoi mungongo elobi na ke na zokufa eza nzambe mutabi na zokufa siko na zokufa pona nini nzambe nanga mba moko eleki ya moka na moi boye nde Saint-Esprit koloba nga deline journée ya lelo soko oza na distraction journée ya lelo abina journée ya lelo soko oza na distraction okufa abina nga bimande ngona nzambe abina nga journée dernier butu na nga na lala na ndako wana abina nga journée ya lelo nzambe abina nga journée ya lelo koza na distraction te soko oza na distraction okokufa nzambe yebisinga bongo nga pele na oki bonga bi merci Seigneur nous en a distraction te après siko na poka nango to bimaki toke visiter batu mo boye toke tala batu moko boye na toke tala famille mususu kokoma tokomi na famille wana na ke kokuta kuna mama ba musique ambiance moko na ndako wana somo ambiance ezaki makasi kuna batie babiloko tole batie na bato masanga bato jiji bato boye en tout cas bayambaki biso vraiment kitoko na ndako wana ezaki vraiment na kimosuni boye okosepela nango vraiment kitoko ambiance kitoko na ndako oyo okosepela mais na eko susumuka le batiti ba musique a kofi wana nga na yebaka kala na osanti ndeti kati na ngo ndezo luke yemba ngo ndire soki Seigneur nzamba sunga biso bana OK na so santi le batiki musique wa kofi akala no nga na yebaka na osanti ndeti kati na nga moi eloko mo ndeti nizo na lingana yemba me na bundi na bitokende ngabito ke ngalobi na voyage funa zonga na bongisa biloko wansko na komi ko kanisa ke nzamba baki na journal au distraction te nzamba lo bai na mais où est distraction na bandika ngabito ke biso mto fane biso to ke ngabite tozo kene wan to komi da ba 22h o nzamba be na za na distraction te to komi 22h to kene na ndako na ve ba 18h si 22h ngabite to nde to bimia na komika na kati na komika kusambia nzambe na ngai obaki na za na distraction te limbisanga na komika kosenga ka bolimbisi wala nzambe limbisanga obaki na za na distraction te Seigneur nde na eko to eko yuya wana le to yi wana to komi na ndako wana masolo ebandi masolo ngaka na kati nga bilelo so na olala te la temba mona kanisi peke batona babaki na 4 jours bayaka premier jour deuxième premier butu deuxième butu na troisième butu bayaki te donc lelo bakoya nde leka to sisika masolo to sisika ko bondela boy bande konanga na kota na chambre na banda ko bondela na boto sisa masolo ba 23h moins le minuit ngebeta kangabi nga na kela alobi na voyager na tongo le na susu nkinga bi kape masolo boyinga mtu babe na za na distraction te Seigneur na ke na bonde na sing bolimbis na bonde nga binzambe obe na za na distraction te na journal lelo metala banda na bonde na ka na tongo na bonde écouter na moi na bimi tala sika na ke kuna ba musique mukili masanga boy na uto sanga na batu boy
limbisa nga papa limbisa na bondeli wane bande kona na sisa ko bonda na bonde na tanga ba psom na tanga nguba bato bolanda nga boyebi nguba OK ya batabime na tanga mabondela ba psom wana bato babima babenga nguba eza protection mabondeli ya nguba bande kona nge salaka yo o neglijaka mabondela nguba wana eza mabondeli moko ba psom eza 24 psom. Il y a 24 psaumes, donc ce que bondeli yango eza pour na protection. En tout cas na bondela ki na nguba bande kolanga na bondela na mabondeli wana nguba jour yango vraiment na tangi tout mais 24 psaumes wana nguba na tangi na titi da prière na tangi na 6 na lobi amen. Là na 6 na lala bande kolanga kande na lali na zui pour na kaka na chauffage wana kaka ya liboso mutakoti ya mbali kaka ya misa to batumisa to bakoti esika na zinga binzambe nanga batongo baye nzambe nanga batongo baye sunganga batongo baye sunganga bandeko na zolenga na komi paralysé moyena la mukeza te na mizula ekutu pungia malonga te mais na komba mo paralysé moye pena la muka ezala kite bandeko alende na komona siko batongo kande basaki to liboso baye pembe nanga banjo bina ba osepele ye yo penda apenda bien apenda to kozwe na facilité banjo ko lobo ibila nyonso to lukaka to zwa esprit na ye to kokaka kozwa esprit na ete bande konanga bako boma ote soki bazwi esprit na ote na sisi to lobela bande ko monguna satan na batu na ye bakoki jamais ko boma yo soki bazwi esprit na ote avant ba boma yo fo bazwa na no esprit na yo ba bomi yango kuna nde na boepe okufi donc eza ndengwana donc babi banda to lukaka mona moso akufa to kokaka te ko boma ye to kokaka te ko boma ye mais nzambe apemeta te na yeba soki ezaki banani soki ezaki banani mais na yebi ke ezaki na mutu moko azwaki manda fala bomanga aza na puissance te na monde ya ténèbre fala boma basengaka 5 personnes nde atakanga na liste muta liboso nde abandaki kokokanga te siko ye loko azali na puissance te bando pese aide ya bato po ye azwanga nde je crois que eza à partir ya bato wana nde bayaki koede mutu wana aza na nguya te po na monde ya molili aza na puissance ya koboma te donc kindoki na ye moye aboma mutu ya te moye aloka mutu ya te il faut apesa nano bato 5 personnes nde akoma na grade kuna akoma na capacité koloka koboma siko bapesaki ye bapesaki ye aide donc bapesaki bato o babomaka deja po baede ye po abomanga nde esika bato na ye wana bayaki na comprenaki yango ezaki bato na ye wana nde mutu bayaki nde esika sikoyo na donc mutu anga donc esika sikoyo na ye komona bato wana le baye babandi kobine awa penda tomoni ye na ndako na ye moyen tomona ekuta ezalaka te le nyonso toke kuna toyenda kobebisa essence pamba toyenda kobebisa essence na biso bandeko na nga nde toyoka masolo bandoki soki essence ya bandoki eza ya solo na obetela bino na témoignage mosusu donc babi toyi kobebisa essence na biso pamba toyi kobebisa essence na biso pamba etokenda kobebisa essence na biso pamba so toke pa na ye apenza oh non apenza yeyo boyo tozwa ye nde tozwa ye ka boy liwa mbala moko nde tozwa ye ka tozoboma ye boye do baozwa sikoyo esprit na nga baboma comme ça baboma ngai ozomona nde sikoyo bandeko na nga esika nazali nazolengaka nzambe na nga sunga nzambe na sunganga namona mbala moko mosusu abi ok nga sikoyo nazozwa ye azwi maboko na ye atia ndeti azwa ndeti maboko na ye atia ndeti na nga boye nayebi te soki alinga ozwi l'esprit yango bongo nayebi te azwaka maboko atia gangi akimisi maboko agangi mosusu abi o nini yango abi o mwa mwasi aza courant
aza na courant na nzoto na ye aza na courant bandeko na nga nazomona soki ka anga tia maboko do tout autour na nga nyonso ezosala courant do ezozala lokwa moto alinga simba courant muna do bazoganga soki ka moto alinga simba bazolenga abi moko abi ndeni nzoto na ye komi courant mwa moso nzoto na ezalaka courant akomi courant moi kuta kosimbe eza te moi kuta kozwa eza te moi kopusa na pembeni eza te bandeko na nga nzambo wow nzambe mambo asalaka bandoki na soki baninga bapusa na pembeni na nga bamoko do bazolenga na courant nzoto na nga ekomi na électricité do bazokoka te et puis bazopusa na kutu te ka simba nga po alenga do lera bapusa na ka pembeni courant ebeti nazomona ndenge ezotia do nazomona nzoto na nga courant bango bazokoka te do so nga simba ka do bazolenga bamomoko bandeki kokomande bango alobi ndeni bokozwa ete ndeni babi nzoto na eza courant mwana moso aza courant moye tozwa eza te ana courant mosusu abi nga moko siko na osimba ye boforce ye azotindaka bozwa ye bokozwa ete podi courant tozolenga na courant aza courant mwana mwaso mbamowa na zuluba bozwa ye bango babi tokoka te eza courant tokokangama na courant mbamoko ye moko alobi nga mosiko na ozwa ye abandi oloba na bango abandi ofinga bango azoloba na bango azofinga azolobela bango bozokoka ete ndeni yeyo komaki ekozala courant azala courant nde yeyo tozomona ye mobimba na yeyo bokoka te ndeni alinga asalaka na force boye alega akweya kuna courant ebwaka ye bandeko na nga ndeka tomona courant ebwaki mutu ebwaka bato wana modele wana do nakomi courant bakokaki kosimba ta lenzaka na nga te bandeko na nga nzambe na biso aza malamu nzamba puntulendo lena nayebaki te ke ye nde nzamba puntulendo moto azoprotege nga nayebaki te aza tellement malamu asalaka na bafaçon nyonso nakomaka courant bandeko na nga bakokaki ata kosimba nga ata moke te bandeko nde yango eyaki kosala ke bakoki te mbamo baregrete biso mpe moto moni ye doki tokozwa ye susu ndenge nini mosusu abike moni mokwana loye tomonaki fe tozwa na biso ye mokwana ata mosusu mokwana azalaki na ye na courant te mokwana nga namonaki azalaki na ye na courant te yo moto olingaki kaka totika yo moto olingaki totika tozela kaka omoni sikoyo akomi courant yo moto kaka nde esika sikoyo babandaki bakomaki koloba nde wana bakokaki ngai te bandeko na nga bakokaki ngai te ozomona bandako ya bato tokendaka kolala do balobi na ndako wana bakotaka nde balingi babima nde balingi lokwa nga na ye kuna na ndako na nga bakokaka te bakuta moto bakuta makila bakuta mai bakuta swati na zate na mbetu me kuna na ndako wana bakuti ngai bakutinga baprofite bazwanga ozomona do yango wana conseil na opesa bato soki o voyager okela na bandaka bato koza na distraction te bayambi yo na lesengo nyonso oui participer na ambiance wana mais oza pe na temps na ofo kota prière omoni heure à prière nga naza heure à prière na ke na nga na noko bondela okoti na chambre obondeli so pe na chambre te so zola kana kitu no bi nga naza aposa na bondela mwa muke oluki coin moko obondeli na yo otangi bible na yo ozomona eza tekele oke na ndako moko okuti ambiance moko na ndako wana yo pe omikotisa na ambiance wana eza mabe makasi na ndako no bakoka kozwa te po moko alobaki abi en tout cas mwana mwasi oyo na ndako na ye atiaka moto kuna na ndako na ye atiaka moto awa siko esika biso tokotaka na facilité aye awa komi courant akomi courant mo ekuta kosimba eza te en tout cas asa pe capable ya kotiela biso su moto na ndako oyo ape capable ya kotia biso moto na ndako oyo biso tokotaka na biso chance kuta azokende na ye chance azokende na ye mpo akokai mpe kotia moto na ndako oyo ozomona donc vraiment
yangwana mo poke pa papa ya pe tela bango moto kuna tela bango moto na ndako na bango tela bango moto kuna donc nzambe amona bino bo partager vidéo bandeko bayoka bayeba ke na mokili oyo eza na ba réalité mususu oyo ekopesa biso mayele toyeba ke to négligeaka te o oke place moko négliger prière te au contraire pa na yo nde oza kutu nde na sécurité pa na yo po pa na yo ndenge obondela kolala kolamuki boza en sécurité mais lero oke na bandako mosusu oke na bavacances partout na bahotel partout esika ozokende fo kobondela po mipepe oyo ekotaka wana lero yo oza wana bakoka pe yo te donc il faut kobondela makasi oke vacances otindi bana na vacances il faut kobondelaka otindi bana na vacances bondelaka lero nyonso nzambe batela bana nga komitungisama te otinda ninga soki otinda bana na vacances te wi soki nzambe aboyi otinda bana na vacances te eza problème te mais tinda bana bakena bango vacances mais mabondeli nde mute protéger bandeko na nga mabondeli mute protégeaka bana bakoke kuna bakuti ndako wana bakenda koningisa bato le yo parents ozobondela bakoningisela o bana te kuna baoningisa te bomoni ndeti nga nazalaki protéger na ndako wana nazalaki protéger pe na ndako o wana ozomona donc nzambe aza na biso vraiment toyeba vraiment kobondela avant okende kolala na ndako ya bato ozomona tala ndeti na première vidéo o na sali o na lobi likambo ya ndako na ngai demo moko azalaki na salon na nga wana yebisanga sikoyo le bapaya bazoya wana demo na bi afanda na nzoto bato sikoyo na nzoto na nga azokoka kokota te po nazo comprendre ye azalaki soko poser question ako répondre te so poser question akokoka ko répondre te bandeko nanga akoka ko répondre te so poser question akoka ko répondre te mona comme de quoi likukuma comme de quoi likukuma akomi de quoi likukuma akomi akomi de quoi likukuma mwana oza papa d'idée te au nom de Jésus mona na susumuki ozomona donc tozala vraiment bana mayele makambo o ezaka po epesa biso mayele eza kote po ebangisa biso contraire po ato bango banga te ezala bongo ezala ndenge wana si to vivre atolali tolamuki ezaka nzamba batela biso nzamba batelaka surtout na temps o tokomi eza sous temps moko mabe makasi donc faut vraiment to bondela kaka asu makasi to forcer kaka prière vraiment na kombo na Yesu Masia nzambe wana azobate ape na nguya molimo santo na tiki bino bolanda ba video onyoso mibale nzamba za na moko kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino amen.